transition na toi liboso pe na betela on c'était transition et comme une meilleure solution pe na minute au transition meilleure solution pour blocage tant on peut gouverner Kabila c'est un gourmand politique alinga zwa nyonso premièrement alinga zwa nyonso dede azolinga azongisa ba adepts na ye oyo sikoyo bango bazomona ke bayebi politique na tant nyonso ba diriger eloko ni ya malonga basali eloko te soki peuple aso boya bango mpo basali eloko te siko mayele yango ya bango ezani mayele na bango eza ya koyiba ya kokosa na ya koboma il faut tosala effort topanza nanu libala wana ya FCC cash libala wana epanzana nanu même divorce forcé Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otala bienvenue na ba très cher internaute ya info plus merci na ba abonné fidèle na biso nga bino Mustafa Malembe nde na ebisa bino ka ke bomesana na ngai ebele PDG nga babanda déjà komesana na ngai tout ça la musalo nde ka na lobaka rapport na ba information mingi biso to betaka politique malgré que tout ala on a PR mon musique lelo to robeta lisolo na nani et puis nini to robeta lisolo ya ndenge mbokezo kende malamu to zokene mabe toujours to banda ikozela gouvernement tozeli ba kombo ba liste bimi ba liste wana esali soki ndenge moko boye ba kombo ya batu oyo bazaki lobi bango te population zolela kaka gouvernement zobima te 8 mois après tozoye ba pete est-ce que gouvernement ko bima lelo gouvernement ko bima lobi gouvernement ko bima mukolo nini jusque là tozoye bate to kobeta lisolo na nani to kobeta lisolo na ndeko na politique na biso ya mboka ezaka raté que bango kaka peto to sala que to propulser pe ba jeune o bazoya ebele na politique na ko banda boete sans que na remercier ba oyo bazalaka wana pour soutenir misalo biso to sala malgré nasi ma caméra déjà to zana ndeko Snage quoi ya aigle d'image o to zala kanaye mon papa mon deux jeux mon cordon Lukman Modingumba le vieux Babi Mboli agence Badem Oversi ya HM Henri Modogolongo wa ebisi biso que HM TV Kalate donc basmeno déjà bozo zwango déjà bienvenue na monde ya makambo yo ya Mustafa Kobange assalamu alaikum Eric Bic Rouge mon vieux papi coach le vieux conseil qui badi to beta lisolo nani to beta nandeko Théo Manzaya oyo aza analyste politique to zwakaye moi mingi soki moi likambo ezali to lobela makambo mboka nango na kopesa ye bonjour ndeko bonjour Boni Malam ndeko Théo Manzaya annonce nga déjà comprenaki ndenge makambo na lobeli toujours lobela lelo yo mboka nde ni ezokende toujours lobela gouvernement pourquoi ezo tarder mboka population zoloba mingi pourquoi gouvernement tozaki oh non ezaki ba nommé premier ministre abimi premier ministre ezui moi baton ebele oh et comme makambo ba liste comme makambo ba consultation bakutana na premier ministre oui bakutani lelo yo blocage ezo continuer kaka est-ce que sorti ya gouvernement et ils a problème nini nde tozoyoka eza que président de la république aboyi liste oyo ya ba candidat oyo FCC pesaki est-ce que ndeko Théo Manzaya oyebi likambo wana merci monsieur le journaliste place wana na roloba boye toyokaki pe tolandaki makambo nyonso ndenge ezoleka le président de la république andimaki déjà bakota nyonso mais etikaki problème ya bakombo alors bakombo oyo esengaki pesama eza yango te o bapesaki. Comment dans un pays, aux mutu a travaillé déjà pendant 18 ans
na 18 ans na asali eloko moko te bamsu pe ba travailler au-delà de 18 ans bamsu bazanga na pe avant na musée ba travailler qui pe au-delà de 18 ans pe bamsu bazali Batouana ba travailler 18 ans na bato ba travailler au-delà de 18 ans basali eloko te pona intérêt ya mboka pona intérêt ya peuple lelo ba même batouana bazonga lisusu na gouvernement oyo peuple azotia motema oyo ko trouver ba on fils que moi moitié ya solution pour na survie na bango pour na social na bango pour na makambo ebele ba même batouana bazonga lisusu wana eza ko cracher na mémoire ya peuple en tout cas ekoleka te yango mwana mboka le président de la république a boya ki pe atelemela ki yango azongisaki liste wana na premier ministre bakende mpe ko revoir po batu bazebele ezaka bilongi wana te Kongo eza na batu maele bele batu batangi bazebele ezaka ba oyo wana te batu bazali même na kati ya plateforme na bango yango to lo balelo ke donc eza bango bazo bloquer makambu nyonso alternance salami alors tant alternance salami photo mona makambu ya sika ya kitoko au peuple pe akosepela ezate ke to tourna kaka place moko wane komi kanai wane komi ko bloquer mboka yo mutu moko yo individu o tokoki koloba ke no plateforme moko te ou bien groupe moko ya batu te bakoki kozwa mboka mobimba notage babanda ko manipuler batu nyonso batu ba souffrir bango ba otela ka b'intérêt na bango non. Ndeko te manzaya tolobela nano likambo ya makambo ya autorité morale oyo toyokaki ke tango premier ministre azwi ba liste wana alobi ke akokende komona autorité morale na bango ya FCC et puis akokende consulter akokende pe komona président de la République. Pourquoi étant que premier ministre yé aza commandité par président de la République, est-ce que c'est obligatoire que yé so liste wana nde ba pesa ke fois kende nango pas autorité morale na bango? Est-ce que zandengo wana to mboka o bato o population lelo ezolo baka que dit lelo tout ça dirigé na deux présidents? Normalement ne makambu etambolaka le premier ministre wana ilunga ilukamba akozwa liste ya plateforme na bango ya FCC na cordon na bango Nemi Mulania akozwa pe liste ya cash na cordon na bango Jean-Marc Kabundu wa Kabundu tango azwi ba liste wana nyonso mibale yesiko ako travailler nde na président de la République akozonga lisusu na autorité morale na bango te autorité morale akopesa kaka ba liste ba travailler na cordon ake atikeli premier ministre na tour na ake komona président ce que loko de longwe pas président et ko zonga lisusu na autorité morale ya plateforme moko. Mais siko na mboka na biso salama ndeko Théo Manzaya osomona te que quelque part ce qui peut ba nungu ezozala pe par rapport ya makambo wana que tilelo kaka président Fachi nanu azwi bato ya commandement ya mboka te ndeko Théo Manzaya omoni biso combat to salaki to bundaki congolais nyonso atelemaki ezalaki po bana mboka ya solo ba récupérer totalité ya pouvoir. Alors bitumba wana eza ko continuer bitumba wana na nusilité mais ces journalistes par rapport à question oyo tuni ngai na koboya ngote attaque analyste politique na ko kende plus loin ya koloba ke oui eza vrai pour président minute ba levier mususu ya minene azana ngote tala oyo tozo yo kana oyo tozo mona président de la République en place majorité azana majorité parlementaire te président de la République en place azo cédé défense finance na justice na plateforme oyo asali na bango alliance eza normal te eza lokola ke oza na pouvoir te po ba ministère wana eza ba ministère clé o esaka président a contrôler mboka bato esi ba travailler ba sali pe na ba mbeba
bazala qui na berère. Il faut baleka na justice avant bakoma libre ya ko circuler na mboka ou bien ya ko assumer ba fonction moko ya minene comme président parti politique ou soit ko zonga ko kota suna gouvernement ba mouvement tout il faut baleka na justice baleka na justice ndeko mais président alobaki nini pouvoir neza ba compte à rendre te yozolo ba faut ba travailler faut ba leka na justice président de la république na nini na alobaki pouvoir neza ba compte à rendre te pouvoir moni justice mutu moko te ako justice eza likamuke ngai yo tangu ozo travail au salenga mabe ou bien détourner mbongo mboka ou bien pesa ba ordre mabe ba bomai batu ba salaki boye alors yo okokende na justice par rapport ya plaignant ou eko sala plainte ou à voir même eza ko engager président de la république président de la république surtout que moi musika ba compte à rendre peut-être par rapport ya bango kuna mais na justice c'est ça la musala nango ya lobi ya sana besoin ya souci ya mboka na biso kende liboso a souci na yeza ki que na batu ya ngambo yo tokutana bakutana bavanda ensemble ba ndenge nini avancement ya mboka kozala tangu yo ndeko teo ozolobela likambo ya justice mozomona te que bokabwani kokota na mboka ndeko Mustafa nga na landa information de près na koyebisa le plus vite professeur Isidore Ndayouel il y a CLC comité laïque de coordination a outi ko comme la président de la République lettre on écoute na présidence on azo ebisa yo eza information vraie lettre on eza recommandation à église catholique et lobby boye na kati ya lettre wana abi formule oyo ya reine oyo ya pouvoir oyo uti koleka ya Kabila ndenge bazali kotambusa justice ezala lisusu ndenge moko te na pouvoir oyo na reine oyo ya Félix Tshisekedi Tshilombo abito mona différence alors batu oyo bazana ba sanction batu basalaki mabe faut bazala juger pe jugement wana eza jugement moko net clair au salagi mabe ba condamné. Alors na place wana ezolaksa déjà que le président de la République en tant que garant de la nation il faut à ça l'effort à récupérer ba ministère wana voire même à senga aide na ba père na ya Sadek place azali na minute yo bazo sa ba réunion basunga ye à récupérer ba ministère wana akoyi ko céder yango te à récupérer le ministère wana pour à travailler bien. Ce qui a récupéré le ministère wana te ndenga zangi présidence à Sénat, ndenga zangi présidence à l'Assemblée nationale à travailler bien te à échouer na mandat na ye. Ndeko teyo to lobela pena nu to na pena nu siko to loba boye nani o azo bloqué que gouvernement bimate. Bon, par rapport au makambo zo kende biso to ba analyste politique tozalara ni pour ni contre place mabe ezali to dénoncer to expliquer to éclaircir population c'est place mabe ezali to dénoncer place de 5 ko éclaircir population place ba ko saye biso to ko éclaircir population selon yo analyste politique nani o azo sala que gouvernement avancement to pe gouvernement bimate blocage euta na FCC à partir autorité morale na bango Kabila blocage euta na FCC ndenge nini blocage euta na FCC premièrement Kabila azali ko proposer un Kabila c'est un bon nde baninga mso Kabila c'est un gourmand politique alinga zwa nyonso premièrement alinga zwa nyonso dede azolinga azongisa ba adepts na ye batu na ye oyo baza na ba sanction aolinga azongisa a imposer ba par force na nouveau gouvernement oyo batu bazozela alors à partir à place wana ezo créer blocage pour batu wana bakoyi kozonga te yozo mona mutu oyo à 8 ans à travailler ma bé peuple a dit que mutu a travaillé bien à travailler ma bé a pesi ba ordre ma bé ba détournement ya mbongo abomisi batu bakangi batu
après bato wana lisusu même figure wana bazonga lisusu na gouvernement oyo ya sika au peuple congolais azozela. En tout cas nous nyonso osepela nango te, même peuple akotelema risquer peuple à marcher, risquer un soulèvement populaire. Mais de côté soulèvement populaire, oui. Mais tout le bapé boy, n'engo le bili kamboke non FCC zo bloqué par rapport ya ba nini wana ya azozongi ça ba combo ya ba to ba travailler qui on a au bazana ba sanction. Est-ce que de l'autre côté peut-être que vous allez péter président Félix Tshisekedi mutazo bloqué par rapport à zo mona peine intérêt ya mboka soki que na che to che batu wana peut-être au bazo imposer ce qui a chepé ni wana mboka na biso ekozala na mbako peut-être ekoza péter na côté na yeke non na boyi batu wana yango na peso sala ke blocage ya omoni na place wana aux clair mais ngana roloba boye président de la République azo bloqué pote batuana oui tokozwa embargo togo se retrouver ne loro moko pe ya mabe na kati ya mboka et puis ko reverser président de la République wana komi continuité. Et comme une continuité, comment le même système, comment le même figure. Mais bango pe nde baza majoritaire na parlement siko nego teo mais ozomona te ke non baza pe na ba droit wana. Bon baza majoritaire na parlement, est-ce que na FCC yango batu mususu baza te kaka bilongi wana? Bango nde bayebi politique makasi. Non, ezate ke bango bayebi politique makasi. Ba jeune talent pe baza wana. Batu mususu pe bazali wana ebele bayebi politique oleka bango. Politique bango batanga ona lola batu mususu batanga ona kata libuma ngulu ya libato bien nini. Bango nde ba spécialiste. Barinda yeko la politique on école à Jésus na lola bien kaka ebele pe wana nde baza wana. Bazo formation si na IDPS ya Etienne Tshisekedi. Ebele baza wana baleka na école Tshisekedi makamambo eza pona bana te makamambo eza ya batu oyo mitupe ezo sala bokoya ko tia mutu moko wana azomona wapi te ko bandela yango peut-être bazolinga te ke non tozwa kaka bao bayebi wana kaka basala kaka bango nde bazalaka wana batu oyo sikoyo bango bazomona ke bayebi politique na tanyo so ba diriger eloko ni ya malonga basali eloko te soki peuple aso boya bango po basali eloko te siko mayele yango ya bango ezani maele na baza ya koiba ya kokosa na ya koboma amzu na tour afachi bakobongisa po pa fachi le peuple d'abord tango akolandela bango bakomona ke non te kuna ezalaki peut-être laisser aller mais awa tango bazolandela biso bakoyipe ko changer nde côté yo bako changer te moto a message déjà na koiba akotikalaka na position na za moto maele mabe ayebi tous les tactiques ndeni na kokosa muto ndeni na oyiba voire même akoyi kokomisa mutu bochela mutema a former ye azuye lisusu abaloli makanisi akotisi na circuit ya moyibi kozela eloko malamu te na batu wana bango lisusu te peuple ndenga lobaki non pona batu wana a sanctionner bango depuis na élection tia même bango boye oyebi na minute oyo mboka na biso ezo subir tricherie au elekaki na élection le 30 décembre 2018 ba blocage au makambo nyonso eza tricherie au FCC salaki na niveau ya parlement tricherie wana ndezo frapper mboka na minute ndezo créer ba blocage au nyonso donc tolo ba lokola ke non nga tozana yo omoni makambo biso to ba flatter te biso tozana pona ko flatter biso tozana pona ko loba nde vérité mboka kende liboso donc to na formule eza nini nga na ibelio ta na oyibelo yo zaki diba nga na oyibe bele koleka o san yo yeba alors ko nani okanga muninga mutu okanga muninga zate mutu otelemela muninga zate sko yo est compliqué ba donner nyonso yango comme créer ba blocage makambo ebele oui. Président de la République a un pouvoir à bloquer, mais a un pouvoir à nommer. Pour nommer, il faut là-bas proposer. Alors, à quoi il peut côté les mamakasi te. Soit l'objet les mamakasi, batouana,
bakomema sous la complication. D'où il faut que nous qu'il y ait une meilleure solution où que avancer. Premièrement, nous, il faut tout ça l'effort. To panzana nous libala wana ya FCC cash. Libala wana panzana na même divorce forcé. Donc faut qu'il y ait une marche d'intérêt. RDC na mintu ezo senga ba marche d'intérêt. Marche d'intérêt pour la nation. Pour sauver la nation une fois pour toutes. Marche d'intérêt pour nous panza libala FCC cash. Surtout panzi libala FCC cash. En tout cas, biso banaliste toza déjà na biloko oyo na suka émission na koloba yango ba solution pour na mboka ekende liboso. Mais ndeko Théo Manzaya ce qui peut blocage peut-être zoya et ça peut-être na oyo na émission à liboso to sala kana yo lobaka que président de la République a pesi ndeko Frank Biongo mission ya kokendo luka ba o nyoso babunisa ki nini pouvoir ya ex-président Kabila peut-être et cause à blocage wana te que président de la République Kabila ngana ko travailler na pour pesi exemple na ko travailler lokwa na ni mwana nteli na ko travailler peut-être na mutu intel na gouvernement ngana ko sala na Frank Diongo est-ce que blocage pe ko uta wana te ke na ngambo wana pe bazolo ba mais yo pe ko otie na biso batu wana ndenge nini par rapport ya ba accord na bango bon omoni na uta ko tanga le phare balobi ke na minute o guerre eza entre Ilunkamba na plateforme na ye FCC ne loko lobi wana ngana ko signaler pe na ko yebso de lo mo pe na yesa peuple congolais eloko wana ekoki ko bloquer te mais eloko wana problème nango ezani omoni eloko Ilunga lobaki ke soki na longo et pas président de la République na kozonga pe pas autorité morale na Joseph Kabila oyebi eloko wana mouvement wana eza pona nini po ntango ya kozonga kuna Kabila alongola bakombo ya bato wana atala bon muto aninga travailler na banani aninga chabemba longola Frank Diongo longola ne mwenda alongola bakombo benemi na longola nyonso alongola bakombo benemi na ye wana oya bangelaka o bakoisa pouvoir na ye mais akolongola ndenge nini ndeko Théo akolongola ndenge nini tant que ye azali susu na pouvoir te ye azana pouvoir te mais liste ko koma pa na ndenge nini ozomona mais le premier ministre na ye o ya che Ilukamba wana aza na mot à dire te devant et aza donc aza marionnette poupette na ye o ya ko manipuler nyonso alliance FCC na cache eza alliance ya Palu na PPRDT eza différent ya otolobi photo panza mariage wana FCC na cache Ilunga zo banga Kabila makasi parce que Kabila akoyi kolongola Ilunga sans même qu'on passe par Félix Tshisekedi, président de la République. Nandenge nini o aza premier ministre o dirigeant na aza président de la République déjà a nommé malgré bango mba pesa ke metango a commis en fonction et ça le sous makambo ya plateforme Palu zelana ke no malembe Palu tango basaki alliance na PPRD Palu basali alliance na MP Palu bazaki na majorité parlementaire te majorité parlementaire zaki na MP bam bazaki majorité parlementaire donc président ya Palu secrétaire général à Palu Antoine Gizenga ndenge apesaka kombo ya Muzitu akokaki kolobaki Muzitu yo lisusu te na changer moto na pesa kombo mususu mais le président de la République à l'époque Joseph Kabila boyi Gizenga anaka koma bloqué parce que majorité eza na ngambuya le président o azana pouvoir o azo diriger mais si on a ka o biso tozana ngo majorité eza na ngambuya plateforme o ba o diriger te parce que nde ba na majorité parlementaire ye autorité morale na bango akoki ko travailler kaka na ngambuya Mabunda Janine Mabunda na ba député na ye o baza na kati ya FCC alibo créer Ilunga motion beaucoup isae ba créer Ilunga motion ba ko isiye eloko o Gizenga ko ka ko sala te
po azali na majorité te. Donc ilunga aza kobanga Kabila. Ndeko Théo Manzaya tolobela pe nano likambo ya ba poste ya ba ministère régalien auto yebi que défense, finance et puis na affaires étrangères ezalaka na pouvoir na bato baza na pouvoir. Mais lelo yo na ndenge na ba couloir ngo ezobetama na ba liste ezobima ba poste wana toyoki ezokene na FCC. Mais est-ce que ozomona te que pouvoir ya fache na problème na mboka na biso? Moni bitumba biso do bundaki na ina biso lo moko pe na biso peuple congolais. Bitumba peuple congolais abundaki façon moko mokende on dirait résultat ngo yango te. Résultat au peuple azao zela yango te. Vrai résultat wana na nezwamite. Alors président de la République faut tellement azwa courage ya mobile. Corneille Nanga président de la République azaki nommé te. Azaki publié na CENI. Corneille Nanga aza directeur à cabinet ya ancien chef de l'État te. Corneille Nanga aza président ya CENI ndenge Malumalo azalaki, ndenge Ngoyimulunda azalaki. Le président azalaki publié par Corneille Nanga. Monde entier landaki yango. To sale mission mo na lobela yango. Alors faut azwa courage à mobile. Ba ministère régalien wana, autolobie justice, défense, finance, yango nde simbi pouvoir, ya président de la République. Alors a koki jamais ko céder yango. Jamais et au grand jamais. À ça la effort à récupérer ba ministère wana, s'il s'agit même ya osenga aide na communauté internationale na ba père na ya SADC place oya zali asenga ba aider à récupérer ba ministère wana pour à réussir na mandat na ye. Mais à récupérer on ndenge nini ba ministère wana yazo pesama par rapport ya ba accord signé eza ya coalition cash na FCC ndeko Théo. Omoni na eloba déjà eloko yo eza na ba biloko mususu accord ezate. Un président de la République aza mutute oyo agendaka ko signer ba accord na ba plateforme moko boye ke no apesa bango ba biloko nyonso ba levier o esimbi mboka te. Accord ekoki kozala ne mo ba accord ezali accord mo verbal ya protection ya ancien chef de l'État na ba bien na et tout consort. Mais accord ezate ke abanda ko pesa e ba levier nyonso ya makasi ya pouvoir wana akomi kocha déjà na mboka na vie na ye moko na risque pe akomi d'ailleurs ko pesa lisusu Kabila chance ya ko décider ya tant o ya osa na pouvoir pe ya ko pesa lisusu pouvoir ya ko yeba nani ya kozala président après mutu o azo diriger soit azo pese sous chance ya kozonga na pouvoir na tanyo so o ya linga zonga. Alors pour nous empêcher faut que boto la ba ministère wana kozwa yango ko s'imposer kozwa même par force. Ko s'imposer ndenge nini o to lobela likambo coalition o to lobela makambo ba accord ndeko Théo Manza excusez ozomona te que quelque part bango baza majoritaire na parlement quelque part bango pende baza na ozomona te que tant ozolo bakeno bakozwango par force guerre pe ko bima na mboka ba omoni na minute oyo baza la majorité parlementaire au conscience na bango esala ke ya moyibi to yiba yango to trika yango na ndenga moyibi poto yibelaka moto moko boye ale biso pe sikoyo to yibisko ebele conscience na bango esala. Mais likamnet ya armée za ya plateforme politique te, armée za ya famille politique te, armée za ya moto te, armée za ya mboka. Ba soda wana nyonso nde baza wana na minute o ba généraux wana baza pona mboka. Baza pona Kabila te, baza pona FCC te, baza pona ya mboka. Bakoyi kosala erreur aucun jour ya koboma peuple pona intérêt ya plateforme politique moko boye bien ya individu moko boye oyo déjà a quitté pouvoir.
bakoki kosala erreur wana te. Donc armée eza wana mpona mboka, eza mpona mutu te. Soki bandeko na biso ya IDPS, bandeko na biso ya cash, ou bien président de la République Félix O azaki publié na CENI soki a banga robia za ba réserve yo sama kamsu que non Kabila simbi armée, Kabila sous armée te Kabila soit meki erreur même qui en tout cas vous allez arrêter. A cause la arrêter ndeko Théo Manzaya toujours chité déjà na émission na biso étant que analyste politique pour na yo pour mboka kende liboso to avancement ya mboka na biso ba piste de solution nini oyo yo étant que analyste politique oyo kopesa omoni premièrement pour mboka na biso lelo ekende liboso élection 2018 tozo benga ngolo la élection na wa jemo ko salamaki pour Kabila a continuer ko vivre na paix na kimia na kati ya Congo mais tozwa ki acte to longole na kiti wana pour le moment meilleure solution ya mboka na biso pour makamto ekende liboso eza dialogue. Peuple congolais faut ba vanda ba dialoguer, dialogue intercongolais, ba appliquer ba résolution au besoin d'un accord cadre à Addis Abeba. Ce hôtel ba résolution au besoin d'un accord cadre à Addis Abeba eza kokende ndenge moko na lettre ya proposition ya sortie de crise oyo Martin Fayulu Madidi ya salaki. Ce bazu biloko wana nyonso mibale bavandisi yango dialogue et salami sous médiation ya communauté internationale na SADC. Mboka na biso ekokende liboso changement ekokota. Ndeko Théo Manzaya tolo baboye donc ce que tolo bapé que ba gouvernement pe bimate tant ozolo bela likamba dialogue c'est que gouvernement salate zonga lisusu lokola to transition na toile bosope na betela on c'était transition et comme une meilleure solution peut na minute au transition meilleure solution pour blocage tant on peut gouvernement on peut to départ dans tout le départ eza malamu te to zeli pe gouvernement on trop tozo mone loroté donc makambu lelo lobi ba blocage makambu bele bon transition peut être une solution pour le moment. Soit toqué na transition parce que rien ne marche. Pour normalement ndenge zana ilunkamba ndenge na procédure toqué nango. Soit to bet d'aba 8 mois, 7 mois, 9 mois gouvernement bimaté. Il faut démissionner. Voir même le président de la République soit toqué une année gouvernement zate en tout cas soit à convoquer dialogue, soit à démissionner, soit à dissoudre le parlement. Et ça ba option. Oyo ko mema peka solution na mboka ko dissoudre parlement za mbala moko ko ene na voie ya transition pour ane senga ko vanda ko solola ko kene mama na voie ya transition tant on dissoudre parlement directement à quoi ici allié na et pour force allié na eza kuna place ozo compliqué tina ba ministère wana so ba bilo to aluka oba force neza kuna tant bu à dissoudre mariage wa biso to lo ba kufa e kufi mbamo à quoi ici allié na wana za su partenaire na su na pouvoir te mariage ekufi mbamo alliance ekufi allez toke na voix mususu ndeko Théo Manzaya tozo chité question mo ya suka metoko kotango mingi te gouverneur de la ville ndeko Jean-Tini Ngobila a sali permutation ya ba gouverneur ya ba bourgmestre excusez ya ba bourgmestre et puis a nommé sans ordonnance présidentielle. Yo état que analyste politique oyo kili kamboana gouverneur de la ville a commis na décision ya yemoko au délai à président de la République. Question sur cannabis. Omoni bango bazana moi orgueil politique mo ba ça m'a ramené sur la brutalité. Bango balinga ko respecter procédure normale te ya mboka
bo respecter constitution bo sala bo so ba mona avantage na bango akokai ko sala eloko wana te sans kokomela bakonzi o ba likolo na ye gouverneur ndenge aza wana azo dépendre na ministère intérieur anga komela ministre intérieur akomeli premier ministre a commission na présidence de la république akokaki en aucun cas kosala eloko bongo donc à respecter procédure ya tobi ke bato ba bato désordre faut ko panza mariage wana soki to panzi mariage wana te eza vraiment danger monene pour la république. Merci ndeko Théo Manzaya lilobano ya suka na ba nyoso ba Rolanda yo okoyebisa bango nini. Bon elonga na oyebisa bango ka peuple congolais tant auto commune ngo bo fungola misu to communautaire pour sauver mboka une fois pour toutes. Alors to fungola misu etikali biloko misatu soki Kabila azwi yango c'est que boyebake le président de la République a trahir peuple congolais peut a trahir combat ya grand maître na biso Sphinx Alimete 37 ans d'élite wana ezalaki te po baya konomele biso président étiquette ndenge esalama na Rwanda nde Kagame anomaka Pasteur Bizimungu Rwanda eza Congo te a eloko wana ekoleka te komba na biso ezalaki to récupérer pouvoir na biso nyonso biso mo ba congolais to gérer mboka na biso to yebi ndeni to négocier na ba puissance ya monde eloko o bango bazala nango posa na Congo cette fois-ci to c'est l'orgueil te to kopesa bango ne fils que Congo eza dirigé par ba congolais si tout le monde a Félix Tshisekedi à sa place comme président de la République et qui tarabato belé moi attention pour ba mona mwana mboka mais to lingité abongwana comme étiquette ya batu moko boy to lingi eloko wana te et ko le kate on a cinq na peuple congolais bo fongola misu pour na mboka na biso bo telema na beleli makasi na sengi na bana quartier Congo batelema batika charge na Kanluka karate Kanluka eza quartier baza na chef du quartier na bango quartier Congo eza quartier to chef du quartier na biso na batan nyonso makam nyonso eleka na gouvernement quartier Congo tika la l'échec pourquoi quartier Congo bana quartier Congo balinga hotelema te député azate ni provincial ni national ministre azate eloko te quartier zara boy courant malonga te mai ezalaka te un quartier na kati ya capitale okoyo na ba parcelle nyonso bakomense la mai ya mabulu mpona nini bakonzi oyo bana ya quartier oyo bakoki kovanda place badécision minene ezozwama na mboka baza te mpona wana ye kaka baza te mpona soki mwana moko ya quartier Congo alinga bima bolobaka ndenge wana bana quartier Congo faut longola bango mentalité wana ba oyo balobaka bongo to longola bango mentalité to laksa bango ke tango boloba bongo eza perte mpona biso eza perte mpona quartier po biloko nyonso biso tovandaka tomonaka o transforme moko boye eleki eke Kanluka o faut batia goudron Kanluka o mai Kanluka alors quartier ezonga nsima ezoleki eke Kanluka parce que bana Kanluka baza kovanda place oyo badécision ya minene ya mboka ezozwama oke na niveau assemblée nationale okokuta député ya Kanluka azali national oke na provincial na ville province ya Kinshasa okokuta député provincial ya Kanluka azali mwana Kanluka mais na ba place wana nyonso mibale ba décision minene ya mboka ezwamaka okokuta mwana quartier Congo te donc eza perte balongola mentalité wana ya lobaki tokomvwa misayo eza mama na perte pour na quartier donc quartier bazongaka asima ti un jour mutu mwa mbongo bela oyale asombi ba bengani bango nyonso ale ate po eza
quartier eza na katikati hôtel likolo na Delvaux eza développé hôtel Mpanzi ne Marampa eza développé hôtel na kwende kaundu ezokende na développement hôtel na ngambu na ye mais ya zozonga cimetière donc bakoteka ye lokola cimetière donc faut bana quartier Congo batelema basoutenir bandeko wana ya idée moko ya malamu ndeko tokozwa temps ya kosololela comment se développer na kati ya quartier Congo. Oui, merci beaucoup. Wana ezalaki ndeko Théo Manzaya oyo azali analyste politique oyo tolobaki ke totia na loboko mpo tomata likolo toza mpe na besoin ya bajeune oyo bazoya mpe na vent moko nouveau oyo mpe bango mpe bazoya mpo balakisa de quoi oyo baza mpe capable par rapport ya politique ya mboka par rapport ya baanalyse ebele nde tozalaki na ye tobetane mwa lisolo ya ndenge mboka ezokende nga na kosukisa boye te sans ke na remercier baoyo wana baza kaka wana mpo na kosungaka biso baoyo tosalaka musala oyo ndenge tosalaka yango na bolingo oyo tozalaka nango mpo na musala yango na nsima caméra ndeko Snege kwa ya mon cordon mon papa Lukman Moudingumba le vieux Babi Broli ya agence Badem Oversi oyo ezalaka soki tozwi biloko na yo tokomisaka ti na porte ndako Acha Marie Modogolongo ya Blaise le consul Kibadi, il y a Blaise, le consul Kibadi, mon vieux papi Couch, Eric Biki Rouge na Saint-Etienne, Massananga Ravel Boyenga, Emmanuel Moussafo, Clarence Aroba, Bambote, Théo Yeyo, Place aux Ali, et puis Naba Masta Nyonso, Oya Yebike, Azamo na quartier Congo, Tango Yango, to beti déjà les solo Boroyo Kango, Onyoso Yebike Azamo na quartier Congo, partout à Zali. Vous contactez biso numéro eza au banc ya écran bato nyoso balandaka bayebi to mekana no pe kolongo la pe équivoque ezali ke quartier Congo ndeko Théo Manzaya lobi quartier Congo ya avancaka te quartier Congo eza na ba député te quartier Congo eza na ba problème ebele bandeko nanga boza partout dans le monde entier to yebi ba o ba na Angola to yebi ba masa ba na ba Afrique du Sud ba masa ebele baza na ba Londres partout to mekana no union fait la force inde yango ekosala ke tokende liboso tokutana na numéro mususu bye Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pe ya makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala